sengo na baoyo bapetome na motima bamba te bango ka bakuma na nzaba eyo na ngai mundi ma papa simo pamba ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama kama ndio penza juice nenye ya senga? Soko tozala kubongisa ka ndenga izala kusenga na biso nde vraiment kuzala na biso senga. Kasi soko bolingo bozali te. Ozala ka unayo mutami be kote. Ndenge pe kusala kana yo misala te. Ah.
Tusamba. Entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, yeutwadi ya mwanda velela, bika wa kalanga yetu, tuka kwa yele mvu, se mwane mwanda velela. Amen. Nakumba tata mwana pe tata molimo monsanto. Tolandaki matei na biso. Papa selo mutate ya biso. Nyons tolandi toyoki tosalela pona mokolo wana tobika. Oyo lingomba ya tata molimo santo. Tata molimo santo ayaki kati na biso. Ba papa batei biso mingi, balakisi biso makambo mingi. Programme na bango était les 3 Congo et Tambusa Afrique, Afrique mokili mobimba. Nantango tuzali tokome ko bakisa makambo mosusu. Ba papa balobaki e bien. Oyo to bakisa ki tolongola. Oyo tolongola ki tozongisa. Me ndenge lingomba eza kotambola ezali pasi. Makambo angola oyo azali kuna azali kobongisa te azali kobebisa. Baleki pe bandeko mosusu topuye ye makasi. Kambo wana ezosala pasi. Ndenge toyebeli le 24 décembre 29 l'État belge appelle ça que Mukanda Tobi me alibanda to sambela. Ba yebisi papa kuluta sini alubinga ite. Bakena papa mfuma longwa sini ngaite. Kamba mutango sini. To yebi wo yezalaka na 21. Papa Kimbango lobi mwana nanga kisolokele yoko kangama liboso ozali nkole boloko na yo kosala na boma yo mfuma mbanza 5 ans yoko bougete okotikala wana nkamba libela. Bandeko na yo mibale bango bakobima me yo kobima te. Likambo ezalaki wana. Vina bango mobimba tango bamoni ke tango na bango ekoki. Balobi na yo mfuma mbanza okotikala kosilisa makambo nyonso biso tokei. Teke toyebeli makambo. Bango bisika bango bazalaki ba témoin bazalaki. Papa Fumalongo ake Belgique, papa Kulutu akendaki kotikala nzoto na ye kuna. O bazaki présent bazali balobaka on makambo papa lobaki. Papa Fumalongo na Suisse. O bazali ba témoin bazali makambo bango balobaki. Biso bato tikali papa mfuma mbanja bato nyonso bakanisaki ye akende na Angola po azwa nzela akende poto
kasi alobi no ga kuna te kakawa kasi na kukufela na ndako te na kukufela na pitali te tomoni makambo wana ndenge yango ezalaki soki toza kolobela yango oyo tobakisi na lingomba tolongola soki toza kobakisa ndenge nzambe soki atindeli biso mopepe mabe ekosala biso pasi biso tokoki kobakisa te na 43 pardon na 63 papa azalaki na banza ngungu pesaki bokonzi kuna na bambuta korale Yerusalemi témoin kopanzana na bango papa il faut aya na nkamba ye aza na voiture alobi na korale Yerusalemi ngai na voiture bino na makolo tokotala nani akokoma liboso presque balongo ensemble bat balongwaki liboso Yerusalemi ye alandi ntango akomi na kiemba makambo atikalaki kobongisa wana depuis 63 Yerusalemi ayaki na makolo akomi na premier poste balingi bakota na Yerusalemi batala mfuma longo na nsima landi témoignage monene wana papa akufelaki wapi na kiemba soki totali nkolo Yesu akufelaka wapi na ngomba oyo ezali ke biso toza kolanda makambo ya nzambe ndenge ezali mfuma mbanza atikali kosukisa makambo nyonso ndenge tolobi bokonzi oyo apesaki na Angola apesaki yango na papa Lukombo kuna na Angola bitumba ezaki makasi bango na bango papa Lukombo akufi apesi na moto mosusu apesi na papa Nteka wana mfuma mbanza mutapesaki yango papa wa nani azalaki kuna akoti na ye makambo mosusu mpona nini biso bana tobanda kokota kotambusa lingomba partout sikoyo atikaki papa Nunes mpona bitumba ezalaka kuna ntango nyonso papa Nunes ye mutu ayaki na papa asengi mwana moko akende kovandela bango kuna oyo bozoloba ke papa oyo bapesaki ye mokanda oui soki bapesi mokanda d'accord bongisa soki obongisi te ezali pasi ndako ya nzambe oyo eza ya bilaka RDC mobimba tolandaka nkamba ndenge totongaka bandako tolandaka na forme mosusu te nkamba aza na bangonga mibale me partout moko na Lubumbashi mibale ye moko papa mutu apesaki nzela kasi oyo tozoyoka sango na Angola forme eyebani te balandi nkamba te eloko moko te
balingi baya awa bazwa biloko na mozole bakena kotia kuna biso tolobi non ekoki kosalama te likambo wana ata bino moko botala ndako ya Nzambe na biso Kongo mobimba kaka marke tosalelaka yango oyo Kinshasa bibubu esalamaka avant papa aza apesa plan na ye awa mais forme ya moke na bimba tolandaka forme ya nkamba toiture moko kamba toiture misato tata mwana pe tata molimo santo ndenge toza kobosana bitumba yango la eza ya lelo te banda kala babunisaka papa Kimbangu mingi babunisaki papa Fumalongo mingi papa suka nango alobi toteyi bino na nkombo ya papa ya tata bozoyoka te toteyi bino na nkombo ya tata mwana boyoki te toteyi bino na nkombo ya Eli Monsanto boyoki te lokola bozoyoka te Satana akokangama na ngola likambo wana sosola oyeba oyo bazotosa te na lingomba nini ekoyela bango nini ekoya papa Kuluta aza koloba na biso boye bana na nga bavandeli bango na bana ya Mayombe moya koningana ezali te baza na mpasi toyokaki ke bitumba ekobandela na Gombe eke kosila na Mokoto tozo sentir makambo nyonso ndenge eza kotambola soki Satana okangama na ngola soki papa Mfuma Mbanza alakisaki ke lokola bosengi mwana yeyo bokamata ye biso mpe tozotala kaka ndenge makambo eza kotambola kuna batie na liste ndenge bakopesa bango soki banini tozolanda yango nyonso kasi biso mpe tolobi ndenge papa atikelaki biso yango kaka tolanda tochange tolanda Paulo alors nga tomoni kaka tochange tolanda bango awa boye na kati bato wana bazali te lere yango oyo mpona nzela oyo olingi oyo koya liboso toyebi yango te biso toyebi ke Angola motu likambo ya mama Kimpavita ebandelaki kuna koya ya tata Simon Kimbangu mais sikoyo Angola ekomi na makambo ya pamba golfe beba bandako bati kuna marke na biso te bandako nyonso papa atongisaki kuna babuka yango change biso ndenge batika biso na centre kuna na Kasavu bandako nyonso eza kaka kitoko ndenge papa atikelaki yango mais kuna se change bayo kobakisa ndako ya Nzambe basali kuna
ba place mosusu eza na kati système wana biso esalamaka te ka tiki place soki akufi bakokundela ye kuna wana forme ya banani wana ya biso te tokundaka na ndako ya Nzambe tolanda marke wana bino makambo nyonso te ndenge nini banyokoli mfumo wa longo mingi babakulu mfumo wa longo mukolo ye mpe akufaki oyo bazaki témoin bayebi nyonso elekaki kuna biso tozotala kaka tozoloba eloko te mpo toyebi ke bateyi biso mingi balakisi biso makambo ebele donc ndoika yomba ndimi ke kola ye kimbango aussi témoin ndenge basengaki Paul moto asengaki ye Papa Nunes bazwilaki ye wapi na Kabinda nde bakenda kokotisa ntango avandi kuna alobi bato oyo miso eza ya kokangama aprofite oyo mbongo leta azalaki kopesa babaluli yango papa amoni ke makambo ya mabe ezosalama na Angola apreparaki Papa Mbenza bato mibale fo bakende kuna bakende kozwa Paul aboyi takangaki nzela Papa José bakende te Fumambanza lobi likambo te bovanda oyo koyela bango bakoyeba bango muna tozokende makambo ekosalama alo biso tozotala kaka ndenge toza kotambola oyo bamekaki aya bayawa parce que oyo ezangi bango bafo bazwila yango awa bamema yango kuna bopesa nzela kasi balobi tozali koko moko toyebi te na kati na Bible Papa Elebe Papa Kaemba boya nano forme ya ndako ya Nzambe wana na kimbangiste ezali te oyo bango bati toyeba na Bible eza ndenge nini kozala témoin eza pasia oyo nyonso tozobebisa na kati na lingomba na biso mutu nyonso bapapa bazali kozela biso mukolo yo kokufa okende kosamba lingomba etikala kaka ndenge batikaki biso tobongola yango te soki tozali kobongola makambo tokosamba yo moko leka kaka mbala moko towelela lero lelo eza mosala ntsintsani Merci Tata Molimo Centre l'Européen biso maloba la mokolo mayenga malelo. Mokolo mayenga malelo mokonza bule mokonza lingomba apesa biso chapitre oyo totanga. 1 Timothée
chapitre 1, versets 18 à 20. 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20. Etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Timothée, mwana na ngai, kanisa maloba oyo ba prophète balobaki likolo na yo. Ozwa na yango molende mpoye olandelaka batoli oyo nazali kopesa yo. Bunda etumba na ndenge ekoki. Zala na bondimi pe landaka bobele makanisi ya malamu ya se ya motema. Bato mosusu baboyaki makanisi ya malamu ya se ya motema, bongo bondimi na bango ebebaki. Imene na Alexandre bazali na kati ya bato wana, napesaki bango na maboko ya Satan mpo bayeba ete bakoki kochola Nzambe te. La komo na tata la mwana pe Molimo Santo, tolandi exhortation ya tata mokonzi abule mokonzi lingomba na 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 20, balobi na biso boye. Ntoma Polo azali kolendisa Timothée mwana na ye ya Molimo, azali kosenga na ye ete abunda bitumba mpote ete makambo oyo ya malamu ya se ya motema, donc balobi la bonne conscience, makambo oyo ya motema ebeba te. Ba prophétie to matatoli nyonso ya kitoko oyo epesamaki banda bomwana na ye akoka kobungisa yango te. Nzoka nde ezala mwinda po etambusa ye na lolenge akosala musala ya Nzambe, ministère na ye. Abombi te atangi kombo ya batu mibale. Paul alobi ezali hymne na Alexandre, bango oyo babungisa ye kondima na bango nde apesaki bango na maboko ya Satana. Soki nakaboli liteni wana na biteni mibale na bandi na verset 1, donc chapitre Timothée chapitre 1 na verset 18, Ntoma Paul azali ko rappeler Timothée mission na ye, mission oyo bapesaki ye banda bomwana na ye ndenge ba prophétie ndenge bazali kotatola. Paul azali Timothée azali mwana malamu, azala Molimo na Nzambe akosala musala kitoko. Donc Timothée azali ko Paul azali ko rappeler Timothée ete asimba lolongo wana akweisa te po ayebi yango ke na sima na ye ba nkosi ya Yauli bakokota pe bakobebisa lingomba. Na 1 Timothée chapitre 20 verset 27 à 30. Ete bankoi wana bakosala mesure komema pe kutu bandimi ya solo solo oyo bazaki ba collaborateur na ye. Paulo azali koyebisa Timothée makambo ndenge na uti koloba onyo sa kitoko o balobaki na Timothée abungisa yango te. Toyebi pe na 1988 na koliki ya voyage ya suka ya papa Diangela soka na kobosa na te akendeki na Angola na Mbaza Congo. Ayebisaki nzembo nsilwa Nzambe. Nzembo wana boyebi impact nango na 4-4 na biso na mokolo malelo. Eyemba magana ba circonstance nyos po ete tombola musala ya Nzambe, mission oyo bapesaki ye akwesa yango te, ebeba te, eloko moko ya mbindo ekota te, po te bongo la forme ya lingomba yango ezali lelo cheval de bataille ya tata Molimo Santo, Molimo mokonzi lingomba. Soki tokena na verset 19 balobi na ye ete asimba kondima gardant la foi et la bonne conscience makambo ya kitoko eza na kati na kondima na motema ya mutu. Makambo na pe mibale yango na pe ezali mama na likampo na bandibito ba croyant que magister biloko na mibale la foi et la bonne conscience. Mon croyant que magister faza na kondima mpe asa na makanisi kitoko na se na motema mpona ntina na kotamu na lingomba. Oko sala makamusa mabete na kati na motema na yo. Ozala la kondima musala makanisi mabe ya ku détourner ya ko longola
lingomba na nzela ya malam on a profit na yo. Donc wana ezali comportement ya mondimi kimbangiste te. Ba oyo babungisaki likanzela wana babungisa likabwana batanga hymne na Alexandre ezali mibale ezali déjà na pluriel. Donc bato oyo nyonso babungisaki babungisa trajectoire wana bakoma na biloba loba bakoma na bisala sala bazali kolakisa lokola bayebi mingi histoire ya lingomba oyo lokola baleki kutuye moko papa Simon Kemangu na bankole na 1921. Tokotanga na 1 Timothée chapitre 1 verset 6 à 7. Baye babungisaka lingomba nzela na bango kundima na bango ndenge bakomaka nyoka nyoka lokola hymne na Alexandre. Yangwana batata mama biso tozala lokola na mulongo ya bato wana te tozala lokola bango te kasi biso tosima mulingomba ndenge tata mokozi mobola sala exercice akutuna biso awa likondima na biso to koboya na biso ezala penze ya siki siki na sela motema parce que likamwana ekoisa biso te. Polo alobi ete apesi bango na maboko ya Satana kopesa bato na maboko ya Satana likoba apesi na comportement na bango na manque ya discipline na bango atiaki bango na disposition ya lingomba. Lingomba ayekola likambo na bango soki ezali ya solo soki ezali ya mabe eloko nini esengeli mpona oyo batamboli lolenge wana ndenge moko tomoni lelo na nsima komona maye nyonso masami na kati ya lingomba. Lingomba evandaki na balukuta kano nyonso banda na 2000 tito komi na 2018 ne lingomba azwaki mokano keno bamoni ke lokola bakoki bakomi déjà lingomba munene bazali ko administrer ba sacrement esengeli malamu l'état accompagner bango apesa bango mikanda mpo ete bakokosala lingomba na bango pote etambusa bango nyonso wana ezali kopesa lite na biso bayetositikali lelo ete tozongela esaleli wana te tozongela makambo wana te mokomusu tozalaki atoteyaki yango ete makambo wana tomonaki na ntango ya kala banda batata na biso na 1961 oyo baboyaki lokotano bakendeki na ndenge toyei komona lelo makambo wana mibale tomona yango so na kati na lingomba te parce que yango ezali kosala freinage ete tokokozala tokoemerge na likambo oyo Nzambe azali kopesa biso. Biso bandimi biso ba responsable ya lingomba bipai tozali na mboka mobimba na ba paroisse na biso ezali malamu koyamba muto aye na kimbangi eza malamu eza mabete parce que ezali des documents officiels ya lingomba na biso kasi aye na likimbangi malamu ka komi na kimbangi komba lobi akobi aza pasteur ba komi na lobi aza selu malamu ko lobi babanu opesi musala mais seleki ko vérifier azali na kimbangi aza solo mais etamboli na ye place ya wuti est-ce que ezali conforme tango to yambi biyamba ya bala to confier ba responsabilité muto awuti na esika mususu ayeba la moko awa do pesi responsabilité a monene mais yebi fona yete soki akotisi likamabe na kolongola ngo ko sala mpasi ndenge to boli lelo akeneki lokola mondimi akeneki lokola soi-disant mwana ba papa mais akeneki ko sala chef spirituel te akeneki ko sala responsable lingomba te mais t'as la imprudence na biso et sika na ndongo et memi biso lelo même biso ba responsable kaka etongeli na biso ba lokotaka nyonso ba koti biso ba pesi biso ba référence lo lengeni ni tokoye ko sala la na bato na infrastructure ko koti sabikanda ko senga plan oyo ko lingomba autoriser pote tonga na ba paroisse na biso ba couleur nini senga biso ko tchana kata ba paroisse na biso mais muto ko ali ko sala oyo ilingi ye mais ba conséquence nango ndezali passer par na biso mais au temple au tozana yango tozana banzembo la kisi biso que temple o ezali temple laka tozali na histoire ya manœuvre de Kimas na 1956 mais oyo tozali kotonga ba forme tozali kotonga ezali tozu yango wapi ya banani wana yango wana soki tomoni pasteur tata pasteur to tomoni mondimi ya lolenge wana azali kosala makambo ezali contraire na etinda ya tata molimo santo est-ce que moto azali satan donc koko za so katela biso te parce que lilala moko e polisaka 90 balala o etikali alors ko sa ko tia biso le retard to lingité tomoni batata na biso papa kulutu papa mfumalongo papa mfumambanza bango bazaki bakulutu mais papa diange nazalaki leki mais bazaki ko benga toujours papa mfumalongo
bazali kobenga te petit frère na biso yaka bazali kobenga papa mfuma longa. Alors soki batata wana bazali image bazali référence ya kondima na biso lolenge ni biso za kotambola lelo yango toyembaka nzembo de tangeli na fuya mfumu ame vonzolele kolanda soko lingi kolanda ngai landa ezaleli na kai batata na biso balakisa biso ezaleli mais oyo biso tokotisi tozwi yango wapi twana ntango tata molimo centre na telemi wana komba tata mwana pele mo centre. Na komo na nzambe tata mwana tata molio mo centre tata molio mo centre papa mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba tata papa Simon Kimbangu Kiangani merci pour maloba makambo oyo nyonso tata mokonzi ya bule alobi tata molio mo centre esengelaki yango esalema soki esalemaka te sans écriture, on ne peut pas effacer ça parce que Zali Makamo et Sakolama dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et c'est là qui te vivre et en pour la ba signe de temps que tu commis na tango na souka. Ce que ça les makate, mais les tokoka koye bate que tu commis na esika ya e bien remettre tango na souka. A qui nécessaire ça parce que et Sakolama. C'est là qui est monana. Mais sengele na biso tozala na mayele tozala na bososoli batata ba maman bandeko le 11 septembre 1991 quand azalaka toujours na souci à histoire na tuni papa Dialonga na Kiangani azalaki na Kinshasa ayaki na Kinshasa, et je précise pas ya papa qui sont local. Ayaki pona programme où ezalaki ya papa Kimbangu et sengelaki bakoka ko pesa ye réhabilitation politique. Problème wana ezalaki le 12 septembre 1991 et il y a le 11 septembre nake na Gombe na kutani na fokami liboso na papa. Na lobi na eboy. Ah papa. Parce que papa Mfumambanza pose valikabwe pa na ye, il faut ye bandengene na ko poser question. Na toni na lobine papa yo za mayele, atali ngangabi yo za bayele papa. Yelu seleme ya sika e utali kolo e kita ezali na se. Yo bombi yango na nkemo na yango nyonso kozela bilaka. Ezali kotongama na kati na mokili be bazali koyeba te ke Yerusalem na sigese kitaki ezali na sika na yo atalinga aseki alobi mwana yo lobi ya solo nde sika wana nazwaki précision na yemei te obiso tozali nango ezali Yerusalem na sika euta da likolo précision na yemei abi yo lobi ezali ya solo kasi mayele oyo nazali kobomba Yerusalem ya sika oyo eza mayele classe te ezali mayele na nzambe oui dia ngabe oui papa na yuki tango na bimi merci na ke ko noter précision makambo nyonso tu il faut zwaka yango précision na nkolo likambo kamba ezali Yerusalem na sika e uta na likolo e kitia wana se ezali kotongama awa na Yerusalem oyo ya sika na tango na kala elobamaka ete temple ekotongama yango temple oyo etongami il peut pas en avoir deux temple yango etongami na Yerusalem na esiko biso tozali Yerusalem so babenga yango Yerusalem il faut ezala na kilongo pour nkolo so alobaki là où sera le cadavre. Là s'assembleront les aigles. Mais ce cadavre-là, ezali nkolo, nzoto ya ye tata molio mon centre. Ezali nzoto na boule, yango nde ezali kilongo, yango ezali les sous les tables de la loi, ou bien man, ou bien nzete na ronte, mais ezali nde nzoto na tata molio mon centre. Et connaître corruption te, ezali manifestation ya sainteté na ye, yango na babengi yango le lieu très saint. Ndenge salaka na Yerusalem ya kala et temple le lieu saint et puis kuna par vie ça ne peut pas avoir deux batata maman
Ceux qui vont te ayo, puis vous allez faire mayele. Il faut tant qu'à mon Canada Nzambe. Il faut aller à mayele. Il ne peut pas y en avoir deux. Parce que pour ton temple, mon sous, auton à Jérusalem, il faut avoir un sanctuaire. Au côté d'un sanctuaire, ça dit Yomoko, Soko Kufi, Bakunu Yokuna, Ndeyo Komi, mon centre dans mon centre. Non, quand même. Pour nani ni bongo batata ata bilema yango ata bolema yango, permettez-moi l'expression. Bon, vous avez les temples, vous avez les sanctuaires. À ce moment-là, tu contredis la parole de Jésus. Et si quand on dit que vous allez si quand bon, njoto et si quand yangana yayo après votre mort on va mettre, c'est ça. Makamo yo nyonso esengela ki bomona yango po ete bomona mozimbisi oyo balakaka ete avant manifestation de la seigneurie de Jésus bilaka kokisama, il faut d'abord mozimbisi amonana soki ya monani na makambo na ye boyeba ete mikolo ekomi ya kotanga tokomi vraiment na tango na suka soki monana kate, c'est que la Bible n'a pas dit la vérité. Batata va maman tokena musika te ndenge mokonzi mbula lobi soki otangi na Matthieu chapitre 6 verset 13. Matthieu chapitre 6 verset 13. Prière et à notre Père qui est aux cieux. Tango Matthieu ici là totanga ki yango na verset 13 ba lobi bis tozali kosenga chaque jour tango biso baki magiste particulièrement matin na biso programme ici là par notre Père qui est aux cieux. Maintenant chaque verset il y a notre Père qui est aux cieux et bimaki na monoko ya nkolo Yesu ça analyser ça. Tozali kosambela mpo ete yolongola biso na tentateur mozimbisi. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Délivre-nous de toute tentation. Donc l'esprit malin, le tentateur, nkolo Yesu ayebaki que bosambela kango bosenga bokonzi bosenga katango nyonso tout ete bolongola mana tentateur, c'est-à-dire mozimbisi, mokos, mobebisi. Il est là, Nkolo le sait, mais sengeli bosambelaka Nkolo Nzambe alongola bino ne sika ya mozimbisi ya tentateur, oya kobebisa kondima na bino. Oya kobu ekolongola bino na nzela ya lobiko. Yango na biso tosambela. Chaque verset à notre Père qui est aux cieux, analysez ça. J'ai pris seulement un verset, Matthieu chapitre 6, verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 à 12. Lentement pour que vous puissiez retenir ce que comme tanga yomoko. Tanga yomoko. Makamo ezali kolobama. Est-ce que ezali na kati na Bible ou pas? Yo tanga yomoko. 2 Pierre chapitre 3 verset 3 à 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 3 à 9. Et l'on a mis clairement que le méchant, Alexandre, ou bien Piné, c'est Nathan moderne, Nathan Obisotozali, c'est le méchant. Mojimbisi, Motunamabe, akobima na tango na suka akosala ba miracle akosala ba makamu ya ndenge na ndenge ba séduction ya ndenge na ndenge mpona kolongola bato na kati na kondima mpona kobungisa bato balobi il séduira même les élus baponami même les élus. L'Apocalypse chapitre 12 verset 1 jusqu'au 4 balobi nyoka na kalakala akamati ba étoile abambi yango na se. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que ba étoile d'abord le soleil lui-même est une étoile de feu?
Mais vous savez qu'il y a des étoiles qui sont plus grosses que la Terre elle-même. Bah, étoile, un tiers des étoiles. Combien d'étoiles qu'il y a dans le firmament, dans les galaxies? Un tiers des étoiles. Et quoi, elle m'a belé? La Terre n'existe. Mais certains, ezali ba image. Batu bazalaki batu ya lokumu, batu ya esika na nkembo. Ba longoli bango de esika ya nkembo, ba bwaki bango na mabele ba komi biloko ya kosaka na konyata tina lisusu te. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire, les étoiles. Apocalypse chapitre 12, vous verrez ça là-bas. Un tiers d'étoiles. Ba longoli bango, batu na lokumu, batu na nkembo. Ba bwaki bango na mabele ba komi biloko pa pamba. Ce n'est pas l'étoile que tu vois là. Le soleil, je vous dis, c'est d'abord l'étoile de feu. La Terre entre combien de fois dans le soleil? Ou même Jupiter, ou même Abamas. Combien? Il faut voir ça, on n'est pas là. Mais les étoiles, il y a des étoiles qui sont plus grosses que la Terre. Un tiers, avec tout ce qu'il y a comme galaxie, la Terre va contenir un tiers d'étoiles comment? Tala batu ya lokumo batu na nkembo yo tozale komona ke bilanda landa bilialia bakeye pai ndenge na lobaki le Levitique qui est allé chez Nanoyo. Oui, Mika, akeye pai na Mika. Pour nani moyen de vivre pai na Mika. Akeye ko landa Mika salaki de ke konaye Levite nganga akeye ko landa Mika. C'est une étoile qui est tombée sur la terre. Tu es perdu. Lokola bato banganga nzambe bazako longola bonganga na bango bakeko ko supu na nzungu bana Eli, c'était terminé pour eux. Nzambe alongola bango bakoma ba mendiant perdu. Bilanda landa. Yangwana balobi motu wana mozimbisi akobima makambo yango ekozala kaka ezali déjà mais ekomona na polele tango oyo azali kosima yango akolongwa soko ya longwe ale biloko wana nyonso tango biso tobanda papa dialunga nazalaki atindi tata mokonzi ya bule akei kuna na akei na nani oyo esika ya avec vous Nakasangou derrière vous. Oui, makamebe maki Nakasangou kuna. Ba monsusu derrière vous. Ba monsusu avec vous. Mokana na nzambe lobi clairement allez lire vous-même. Moto wana kobima makamone zali makobima kaka soki yo yazali ko simba yango soko ya longwe makamo wana ebimi na pasa yango nyonso to. Ce qui fait que tango papa dialonga na asilisi programme na ye akei sikaboye makaboye kobima. Et Sakolama Yangwana, je suis en train d'insister, lisez vous-même les Saintes Écritures. Que Makamowana Sokobino Bomoni Yango, et comme il attend qu'on a soka, et comme maman, Yango, tous allez vivre Yango. Mais vous allez kaka na mayele. Bapesibiso, chapitre Apocalypse 13, verset 18, 666. Oya zali na mayele akososola yako. Yo moko tanga verset 18. Tanga yako. Besengelaki. Vous savez, batata ba maman. La Bible est claire. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Et l'obami clairement. Makamo ye bombama. Et zali po na nzambe la biso. Mais Makamoye Sakolaba, tout ce qui est révélé nous appartient à nous, à nos enfants, à perpétuité. Mais oye bon maman, ils ont secret na yenzame. Mais Soko et Sakolaba, ils allaient pour nabiso, pour nabana nabiso, libéla. Makamo balobi la révélation de ces gens. Apocalypse. La révélation de Saint Jean. Et zali makambo nzambe alaki sakinkolo iso apesi na anjo asakoliam. Et zali makambo zako salama na kati ya mokili. Et zali sous ce beau mamate. Et zali secret ya nzambe te. Et zali révélé. Ça nous appartient. Et ko salema na kati na biso. Na tango oye bongisami. Quand vous prenez 26 fois 26. Et qu'on paie ça combien? Et qu'on paie ça 676. Vous pouvez calculer vous-même. 26 fois 26. Et qu'on paie ça
676. L'indice, il y a 10 commandements, c'est chiffre 10. Quand vous prenez 676 moins l'indice 10, et qu'on peut savoir combien? 666, c'est exact. Ça veut dire quoi? Baoyo Babimaki, ce sont la communauté de ceux qui se sont opposés au commandement. Résolution, c'est ça, s'opposer à la loi. C'était déjà écrit et c'est là qui est Salema. Pour terminer, pourquoi l'Angola? Et pourquoi Nkamba? Vous savez que Mozimbisi a zali l'opposant ya Nzambe. Nzambe a lobi boye, ya lobi te, ngana lobi boye. C'est l'opposant ya Nzambe. Il a la séduction à Zanambongo, ya ngona bakoloba original. Yemei, apesa talate, Djobala, boye. C'est ça, les séducteurs. Djobala, Batikayo, Yo, Batikayo, Bajalou, original. Ce qui a zolo babatunyo, surtout ma boko bena matamabi, Batikayo. Alors, motu ya lo lenge wana. Et pour l'année, Mozimbisi, contraire la plan Yanzambe, mais il devrait apparaître à Angola. Pourquoi l'Angola? Je vous explique. Pourquoi l'Angola? Parce que vous oubliez que le 25 décembre, Noël, le 25 décembre n'avait pas commencé. Zala profond à la recherche n'avait pas commencé à Rome, avait commencé à Angola avec Nimérode. Nimérode avait épousé, suivez très bien ça, dans les recherches, sa propre mère, Baboti Moana Kuna. Date de naissance Wana, dans les calendriers comparés, ça donne le 25 décembre. Noël et Banaki Kuna. Parce que Nimérode était un homme puissant. D'ailleurs, c'était le grand chasseur devant l'Éternel, Genèse chapitre 11. Nzambe alobi bokele na kati na mokili Nzambe anokisi mula na ye na Nimérode na ndenge na bango basali balobi non balobi ke Nzambe anokisaki mula mokili kufaki na mula biso maintenant toujours bongisa pour que soko Nzambe alobi anokisa lisusu mula to bloquer ye basala ki ba recherche na bango pour mula enokate bakoma ki concurrent ya Nzambe alobi oyo esaleka ke bandeli na makambo soko na tike bato oyo ndeke balingi bango oyo elingi bango kosala bakosala. C'est comme ça que Nimérode, c'était en Angola. Nimérode. 25 décembre avait commencé là-bas. Avant d'aller chez les Grecs, avant d'aller chez les Romains, ça avait commencé ici en Afrique, en Angola, avec Nimérode. Le premier antichrist, c'est Nimérode. Celui qui a contré ma plan, ya Tata Nzambe, c'était là. Ça ne devrait que se passer là-bas. Tata Kimbango a lobby. Boko ya mababota monsu ya mokili mobima wa nankamba, temple kotongama wa nankamba, luzatamula makanda manza, ici nankamba, temple kotongama wa nankamba. Abi non, toko ya mabato nyoso tu nangola, temple kotongama nankamba. Voilà, l'antichrist. L'œuvre, la dernière activité et antichrist, c'est ça. Nzambe alobi boya lwito, biso tokolo baboy. L'antichrist. Vous suivez mon toile. Ce qu'on a eu aux alanines, batata maman. Ce qu'on a eu aux alanines. Ce qui baza côté yo c'est que ba lengi yo. Olongwa ndenge ba lobi sortez de là. Ndenge nzamba lobi. Pour bazo te ya yo pour yo ba lengi yo obika. Kasi soko ba te yo au fini muto aza côté ya yo. Mais aza ko pesa yo mayele. Pour la collection que si kawana ezamabe longwa obika kasi okangami kaka kuna mais tangu yango ekokoma na suka bakoloba nini bateya kibino
Moïse azalaki kuna aza koteya bino mpo na nini boyokaki ye te bateyi bazali koteya. Papa pasteur alobi na biso Alexandre na Piné. Au temps moderne, qu'est-ce que Paul a fait? Ils ont été livrés quelqu'un à Satan, ça veut dire on l'a excommunié. Parce que Makamonaye, Awanankama, c'est la doctrine de la Sainte Trinité. Mais si Kaboy Bokei, dans la doctrine, dans Makamomosus, où ils ont dérangé, ils ont détruire foi et abattu. Paul a dit non, mon salé, on les a excommuniés, c'est ça, livrés à Satan. C'est-à-dire, l'obi copain bino et salité, pour ça, Simana Lingomba. Voilà, c'est ça, livrer quelqu'un à Satan. Ba bengaraki ba. Ba tata ba maman, ba tela ici kana yo ndenge biso tozali awa. To komi na tanga suka. Yango na ozako yoka mokonzi azali koloba na biso. Ba we balingi koya. Mokonzi azali koloba na biso. Eh bien, mangez et buvez. Mais je vais me venger jusqu'au bout de ma colère. Il y a un temps pour la grâce. Il y a un temps pour la colère de Dieu. Et tant que y a azali koya, yende azako pesa lifuti na baoya. Azako loba na biso clairement tata mokonzi abul. Azako loba na biso troisième république. Azako loba na biso makambo ya malamu mpona batuyo bazali kosalela ye malamu. Bango bakobiangama bana na ye. Bible et Pessibiso, je crois que c'est Malachie chapitre 3 verset 13 suivant. Bakele loyo nyonso ezali koleka basakola go kala Malachie chakola yango chapitre 3 verset 13 suivant. Allo bien beaucoup ya bomoy tata mokonzi abul bafungoli beaucoup ya bomoy et komama baoyo nyonso bazali kotuka kofinga ye tata molio mosantu baoyo nyonso tu bazali koboma kondima ya bato baoyo nyonso bazosala makelele ya mabe kobundisa Yerusalem bankombo na yango bazali kotia bankombo na bango bazali kotia bango na kati na buku baoyo bazali na posa ya kotonga Yerusalem bakangami na sainte doctrine ya sainte trinité tata mwana molio mosantu et oya même biso na solo nyonso sa sainte trinité papa ki mbango alobi na kobotama na 1918 po ayebaki ke bato amayele bakoye ebele tikanga moko na bongisa likambo na nga na kobotama na 1951 oya zalaka oya zali. C'est pas moi qui dis la Bible, c'est Apocalypse 11 verset 15 jusqu'à 18. Lisez ça là-bas. Oya zali na biso bobele oyo azala, c'est lui qui est, celui qui était. Lingomba ni nakata mokilo yokaka atakuna nangola que oya zala kampe ya zali. Mais kaka dans l'église que mangis oyo biso tozali ko sakolete oya zali na biso azalaka mpe azali mpe akozala bango misato bazali be moto moko tata molio mosanto opeli kama kobonga na yango tata mama tayope et bayebisi biso ko autour ya mozuna nguya nyonso tout autour na ye ezali 24 soko balobi na yo 24 plus 1 oya zali na 4 movani na trône mozuna nguya nyonso tout oya kotelemisa mvola nepe kokokisa bilaka na ye 24 plus 1 égale combien? Ezali 25, c'est pas 26. Même à na kati ya classe bosa la ba jeune surtout parce que to komi na tango ba jeune soki na classe au moni mwana awutaka na classe akolobana 24 plus 1 égale combien? Mwana à répondre à bien égale 25. Tata lobi non 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 égale 26. Non non, madame n'a pas dit ça. Madame na classe, madame a dit 24 plus 1 égale 25. C'est pas 26. Non, madame a dit mwana wa professeur Akotone. Quel est le nom de votre madame? Yo répondre kaka. Le nom de madame, la Sainte Bible. C'est le nom de madame. La Sainte Bible dit 24 plus 1 égale 25. Et non 26. Kolana ba doctrine batowana te. Kuna nzambe alakisi biso ke ye azali tata azali mwana, ye molimo mosanto azali kati na biso mokokisi na bilaka. Oyo nyonso ba vieillard wana ezali ba santu na ye nyonso to ye moko ayebi de qui il s'agit. Ce n'est pas
20, ce n'est pas 20, 26, mais c'est 20, 25, plus 1, 24 plus 1. Mais un wana, oh yo tata zali koloba, égale 26, égale 26. Un wana, mozimbisi, a yingeli, nesika ya boule, poda ko bebisa, programme ya tata nzambe, programme ya nkolo Yesu, bolanda te. Soki olandi, papa wuti koloba sika boye, eto silisi wana. Yo moko pona nzela. Soko moni ko kolanda bozimbisi, yo moko, me bate yaki yo, oye ko yela yo etali yo. Mais soko lobi, ngana tikali na nkamba, kotonga na nkamba, kolanda, oyazali na mvoala, oyazali mokonzi, oyazali na trône. Soko landi yende ako considérer yo lokola mwana na ye le jour de sa colère. C'est ça la Bible qui le dit, pas moi. Il va vous considérer comme son fils et oko sepela. Pas ses alikoya, bisego pe alikoya. Les londes de balobi nam so clairement yo pona na nkombo na tata mwana mulio musantu. Merci Bambuta Boke na Ovanda. Dengi tuza kolobela yango. Ba Belge bato ba pesa biso mikanda. To sambela na biso. Ye bangonde bakangaki tata Simon Kimbango. Akangaki pe ba papa na ba mama moyelo bango nyonso koko kinzembo. Bayebi valeur ya likambo oyo yango bapesaki mikanda kasi soki toza kobebisa toza na pasi epai ya tata nzambe yango biso totelemeli wana toboyi kochange soki tobongoli makambo moto moyindo abongi ndenge balobaki oyo tobakisaki tolongola oyo tolongolaki tozongisa ndenge nalobi ke papa Kulutu atikaki nzoto na ye na Belgique na mpasi na ye asali mokanda akomeli papa Mfuma Mbanza na papa Mbenza apesi na ya Marie mama Marianne ye ayaki kotika mokanda wana na papa Mbenza a expliqué makambo nyonso ya komaki kuna ya kolakse te ye aza so na likambo te asilisi na ye aza kokende na ye kasi likambo alobaki na kati oyo esalamaka na 5 mois awa na nkamba eza na kati na Bible biso totosi bapapa te 26 chaise nango Canada kola ya Maria nazaki na Canada kambo nyonso eza koleka na Canada na mokoto na Gombe pe ba réunion si réunion ti siko ba réunion ezali me biso tokobanga ngo te nalamu tobanga tata nzambe oyo bango baza koloba biso tokotala yango te fumalongo mpe atango kuna na Suisse kambo ekoyaki kuna biso toyebi yango mpona nini esengo ezalaki te toyebi ke biso tokotikala makambo ebele kozala ya mpasi ndenge ezalaka na 58 nde azwaki nzembo epesaka na bamusicien soki tozoyembisa nzembo wana ntina ezali asengaki ankontinue bato soki akufaka na 58
esengo nde toza nango te nde tobunga me asengaki lisusu avivre akokisa likambo yango ndenge bayokanaki yango nasengi nzembo nakoreki etata ale bamusicien bofokoli bosilisi comme ça nga nakomi na esika wana ya malamu tolandaka matei ndenge eza kotambola oyo mpe toza kosenga tosalela yango kolo na kobokola biloko nyonso totinda na nkamba toza nango esengo le 16 août Lingomba bambuta bokozonga lisusu biso mpe tovanda tobongisa makambo badécision tokozwa na Lingomba kolakisaki ete Lingomba ezali moko kambo ezali moko mibale te misato te Fina
Merci Koreki, merci Faki. Soki to komi na point wana. Denge ba pesa kiye programme papa mfumalongo. Kende na chelo kinotala ndeko na yo. Kasi na nzela osala accident. Kokufa na kobika. Papa discuter. Ngai mwana nanaki na kokufa. Otiki ngai. Kende kaka. Yo muto bandaki yango, yo muto kosilisa yango. Tala etumba. Lokola obandaki, yo muto kosilisa. Sika wana nde azwaki nzembo yo. Koreki ayembi, Faki ayembi. Asengaki tango ate ya biso lisusu toyoka. Kasi biso tozotosa makambo papa batiki te eza ya kala. Tango tobimisa makambo ya sika. Makambo nini tokobimisa ya sika? Fuma mbanza mpe apreparaki papa mbeza na papa wanzunga sabakende. Bakaki nzela bazwa visa te pumba te bango bayebani. Papa lobi oyo koyela bango bakoyeba yango. Kambote bovanda. Tala niveau tokomi nao. Ndako ya Nzambe ya Nkamba yango nde tolandaka. Partout tozali kotonga modèle ya Nkamba. Kuna ba changer modèle. Basi bilembo nyonso ya papa ba changer. Ye moko Nzambe ayebi ndenge ya kokatela makambo yango. Pamba te alobaki ke Satana akokangama na Angola. Bato bazo kokende kunjulu. Bazwi ba message na nzembo ebele. Na bitumba oyo toza nango. Kasi oyo koyoka sava. So ya yoki na yete mutu na likamo na ye. Pona lelo tosilisi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiamo sututambudi kwa tata Nzambi. Munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. À travers les images que la Ratenki vous parvient depuis Nkamba en séjour, Papa Nzuzi. Solo batata pe ba maman bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangiste wana tomonete tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani azali bongo nako kokenda bongo afanda bongo ngwende ya ye wana papa Edi na ebete ozali ko benga biso uto mokili École France solo to ebete son ezalaki bongo mobulu kasi bandeko basi bongo kuna kobongisa peut-être tolanda maso na bokebi penza nzokande tata Molimo Santo ye wana azali kokende pete akende bongo kofanda ngwende ya ye bipai wapi akoyeba bongo na kokamata lokumbo loyo lobongi na ye tozali bongo elongo na papa Ndala bienvenue ona tozali kokundola bongo manso kasi boyebete papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe Molimo Santo abombi lisusu likambo te soko ndimi pambama soko boyi etali yo
c'est lui, l'usurpateur, il faut l'appeler ainsi, car c'est lui qui n'est pas avec Dieu et contre Dieu. Donc nos trois papas ont évolué ensemble, ils ont conçu le tout derrière leur cadet, papa Mwanlongo, papa Diangenda Kontima. Mais contrairement à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est vraiment déplorable. Nous y reviendrons avec Fox Détail, avec papa Nzuzi Simalanda, Georges. Boton du papa Ndala bienvenue, ezali bongo maeba tata balobaka ya soti ya boulet tope chaussette ya bleu na chaussette ya noir nde tozali kokoba bongo na komona makambango matsoma tozali komono ezali kolakisa ete batata babiso basato batikalaki kokosa te makambo ekobandela na makolo na yo sengo na baoyo bapetome na motima pamba te bango ka bakomona ngaba eyo na ngai mundima papa Simon Kimbangu ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi révisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama kama ndio penza juice nenye ya senga? Soko tozala kubongisa ka ndenga izala kusenga na biso nde vraiment kuzala na biso sene. Kasi soko bolingo bozali te. Bozala ka unayo mutu amibeko te. Ndenge mpe kusala kana yo misala te. Ah. Ozali na posa ya message ya papa, ozali na posa ya banzembo na biso, ba mateya oyo eko contribuer na kondima na yo, kende ko s'abonner massivement na chaîne na bino ya sika AK21 officiel. Wana ezali chaîne ya YouTube et o s'abonner pe na AK21 Kimbangu World na Facebook esika nini tokosala ka partage ya ba information ya Lingomba à travers le monde. Ozali na Beni, ozali na Gemena, ozali na Europe, Asie, Amérique, Océanie, contactez biso na ba numéro na biso, pesa biso ba information, toko balancer yango na ba chaîne na bino oyo tozali koloba AK21 Kimbangu oyo ezali moko ya ba outil ya communication oyo tozali ko travailler. Objectif na biso ezali nini? Objectif na biso ezali toko misela bino ba information ya Lingomba, toko misela bino ba message ya papa, toko misela bino ba nzembo oyo ko contribuer na kondima na bino oyo ekotia bino na kati ya unité ndenge bateya ki biso epai ba papa misato. Donc pour s'abonner pour être opesa biso makasi ya musala oyo, pour s'abonner pour être bo encourager biso ya ko continuer ko œuvrer ko sala musala oyo ya promotion ya Lingomba, ko sala musala ya promotion to ya ba valeur na biso na Afrique. Lingomba na biso ezali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrika. Yango bosunga biso na ko partager ba émission na biso, bosunga biso na ko s'abonner na ba chaîne na biso et puis bosunga pe biso na ko like pe bo commenter na ba publication auto ko sala la cabine. Abonnez-vous sur AK21 officiel pour recevoir plus les informations liées aux activités du kimbongisme. Le message de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le message des trois envois, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel.